bino nyonso bolula kolanda info lingala journal peuple pour la peuple mbote na bino nyonso tofongoli yango mpona kotalisa bino ndenge chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a participaki weekend eleki na 26e session ordinaire ya conférence ya ba chef d'état pe ba gouvernement ya Afrique centrale kuna na Malabo na Guinée équatoriale héritier Mapindemi apesi bino ba détail. Akomaki na Tongo na Malabo, capitale ya Guinée équatoriale, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a participé à la 26e session ordinaire ya conférence ya chef d'État et gouvernement ya Afrique centrale CEAC na Mokuse. Boui balobela ki situation sécuritaire régionale pe ya communauté balobela ki pe lisusu to bazwa ki ba décision économique mingi lancement ya zone ya libre échange ya CEAC le 30 août 2025 ndenge bakotalisa ministre ya coopération régionale Dude Manzenga, vice-ministre ya affaires étrangères Grace Yamba, au représentant ya chef de l'État Sumbu Sita, ambassadrice ya République démocratique du Congo na Guinée équatoriale Jocelyne Kabengele, bango ba accompagna ki chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na milulu oyo ya 26e session ordinaire ya conférence ya ba chef d'État pe ba gouvernement ya Afrique centrale. Objectif ezalaki ya ko consolider ba accueil ya réforme ya CEAC pour na ko accélérer intégration régionale pe construction ya communauté ya destin ya Afrique centrale. Lokola ndenge ezali kotalisa thème na yango oyo eponamaki pona ba assise mususu kasimvula oyo bango basalaki yango na ville ya Sipopo oyo ezwami na ule ya Bioko. Oui, après ba prise ya ba parole ya Dr Wenga, représentant ya secrétaire général ya Afrique centrale pe chef ya bureau régional ya ba Nations Unies pour na Afrique centrale Mahmoud Ali Youssouf, président ya commission ya Union africaine, Gilberto da Piedade Verissimo, président ya commission ya CEAC pe Obiangwe Mamba Sogo, président ya Guinée équatoriale pe président en exercice ya CEAC. Ba conférencier bango nyonso ba se retiraki pour na séance moko à huis clos pendant 3 heures. Na communiqué moko officiel batalisaki ke Kigali akozwa bongo présidence te après Guinée équatoriale. Bazali kotalisa conflit oyo ezwami entre République démocratique du Congo et Longo na Rwanda. Natina wana CEAC lokola ezali bongo communauté moko oyo ezali koluka kimia. Natina wana décision oyo esepelisaki Rwanda soki mokete pe bango ba decidaki ko se retirer. Pambate République démocratique du Congo atalisaki selo ba information que soki présidence ekopesa na Rwanda pendant présidence oyo Rwanda a obanda ko diriger République démocratique du Congo akokende soki mokete. Natina wana nde yango réunion oyo ebotaki mbuma pona kotalisa ke Kigali esengeli abongisa ba relation na ye elongo na République démocratique du Congo. Na bokomi na ye kuna na Malabo na Guinée équatoriale bosimba ke chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a communiqué na communauté congolaise oyo bazwami kuna na Malabo encore une fois de plus héritier Mapindemi. Nabokiti na na avion na aéroport ya Malabo, capitale ya Guinée équatoriale, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayambamaki na ba officiel ya ndenge na ndenge ya Guinée équatoriale pe ya République démocratique du Congo oyo délégation ba komaki na Malabo, capitale ya Guinée équatoriale, liboso ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na sima ya kozwa ba honneur militaire ya ndenge na ndenge na aéroport international ya Malabo. Chef de l'État azwaki nzela pona kokende directement na hôtel oyo ezalaki réservé pour natina na ye. Kasi na nzela communauté congolaise oyo bazwami na ville ya Malabo, capitale ya Guinée équatoriale, bazalaki wana pona koyamba chef de l'État pe kopesa ye mbote to pe koswete ye boye ibulamu ndenge anyataki makolo na ye na Malabo, capitale ya Guinée équatoriale. Nzela chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azalaki vraiment salué na ndenge ya malamu epai ya communauté congolaise oyo bazwami kuna. Esengo na bango ezalaki komona numéro 1 ya République démocratique du Congo, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo koniata mabele ya Malabo. Ezalaki vraiment communion moko ya ndenge ya kosakana te entre chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et longo na communauté congolaise oyo bazwami kuna na Malabo, capitale ya Guinée équatoriale. Basepelaki babetaki maboko pe bayembaki pona kolobake présence ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na Malabo ezalaki esengo moko ya makasi pona tina na bango.
Plénière ezalaki na chambre haute ya parlement samedi 7 juin epai wapi ezalaki consacré na examen ya loi ya bafinance rectificative pour na exercice 2025. Mijo Mabasi apesi bino ba détail. Économie générale ya texte ya loi oyo ezalaki présenté liboso ya ba honorable sénateur epai ya ministre d'état en charge ya budget Aimé Bozi Sangara na faveur ya adoption ya motion incidentielle ya sénateur Pancras Bongo Nkoyi. Bureau ya Sénat na bokambemi ya honorable président Jean-Michel Samalukonde Kenge barenvoyaki projet oyo ya loi de finances na commission ECOFIN pour na traitement approfondi nango. A réaffirmé que étude approfondie ya projet ya loi ya ba finance rectificative pour na exercice 2025 ezalaki confié na commission économico-financière pe bonne gouvernance wana ezalaki maloba ya président ya Sénat Jean-Michel Samalukonde Kenge après adoption ya motion incidentielle ya honorable Bongo Nkoyi. Loi de finances rectificative oyo ezali pona ko élaborer na contexte ya situation sécuritaire pe économique oyo ezo marqué na guerre ya agression oyo RDC ezali ko subir na part ya Rwanda pe ba supplétif ya AFC PM23 ba effort ya gouvernement pona ko restaurer intégrité ya territoire national, perspective ya mise en place ya nouveau gouvernement ya Union nationale na initiative ya chef de l'État pe na signature ya ba accord minier na ba États-Unis na yango conformément na loi relative ya ba finance publique bosengeli koyeba ke loi ya ba finance rectificative oyo moko oyo ekoki en cours de l'année ko modifier certaines dispositions constitutionnelles ya loi ya ba finance ya mbula. Honorable député nationaux bazalaki na séance plénière week-end eleki epai wapi ba auditionnaki rapport annuel ya CESAC pe ba adoptaki pe rapport ya ECOFIN sur la loi de finances rectificative encore une fois de plus hérité Mapindimi. Et Tamaki depuis le 10 janvier 2011, na remplacement il y a haute autorité des médias, Ezali Bongo Mbale Aliboso, Conseil supérieur il y a audiovisuel et de la communication, a présenté rapport annuel naïe devant représentation nationale. Oui, vendredi 6 juin 2025, Ndenge article 232, il y a règlement intérieur il y a Assemblée nationale Ezali Koloba. Gardien à liberté, il y a égalité dans l'espace audiovisuel, pe ba canaux ya communication, président et institution d'appui à la démocratie Christian Bosembe, c'est ça, boye, azali ko peine pour na ko accomplir mission na ye na ba faible moyen, oyo ezali ko pesa melaye, ba moyen oyo esengeli ezala nécessaire pour na contexte sécuritaire ya mboka na biso, ezali na yango na guerre ya agression, des informations ezali ko la arme de guerre ya ennemi, boye malgré wana c'est ça azali ko sala mosala. Malgré prescrit, il y a article 232 alinéa D, oyo ezali kotalisa ke na 15 jours il y a dépôt, il y a rapport, il y a bureau et pas il y a bureau, il y a assemblée nationale, bakobenga bureau, il y a conseil supérieur, il y a audiovisuel et de la communication à présenter économie naïe na plénière. Yango ezali kotinda na commission mixte sociale et culturelle, aménagement du territoire, infrastructure et nouvelles technologies de l'information et de la communication pour un examen moko approfondi. Bureau il y a assemblée nationale a autorisé qui bref débat général. Deuxième matière, ezalaki bongo examen et adoption, il y a rapport, il y a ECOFIN pour la loi des finances rectificative. Budget ou ezalaki amendé na suite, il y a situation sécuritaire, oyo ezwami na Est de la République démocratique du Congo. Réduction, il y a train de vie, il y a institution, pe ba paramètres mosusu. Na rapport ezalaki présenté na plénière, na commission oyo ezali dirigé et pas il y a député national Guy Mafuta Kabongo. Batalisi modification, il y a article 8, oyo ezali ko prévoir abrogation, il y a article 51, il y a loi des finances, une optique, il y a quoi améliorer, la finance publique, près d'une quarantaine, il y a des recommandations, et Salemaki, Nati Nawana. Aussi, Mbappé, après débat,
sur 381 députés nationaux oyo baparticipaki na vote, 376 bavotaki oui, P0 bavotaki contre, P5 s'abstenaki. Na conflit ya proposition ya loi oyo ezali kolobela lutte contre drépanocytose na République démocratique du Congo, député Antoine Ntabala ye après intervention ya député Christelle Vwanga atindamaki na commission PAJ. Boye commission oyo ensemble na bureau d'études bango bakosangana pona ko réconcilier deux partis oyo pona koluka proposition oyo soit ezala portée et pas il y a deux élus nationaux. Weekend Elekina Béatrice Hotel, le rapporteur ya chambre basse ya parlement professeur Jacques Njoli a procédé qui na clôture ya plénière session ordinaire ya académie parlementaire héritier Mapindemi Binjo Babas bazaki kuna la côte info Lingala. Weekend de l'Ekina Béatrice Hotel, porte-parole, il y a chambre basse, il y a parlement, professeur Jacques Njoli et Senge Kelly a procédé à la clôture, il y a première session, il y a académie parlementaire, session Oyo et Zalibongo inscrite dans optique, il y a législation en faveur, il y a droit, il y a communauté, Mingi Penza autochtone, pays local, en faveur, il y a biodiversité, pays climat, dans la République démocratique du Congo. Dans mon il y a clôture, professeur Jacques Njoli, Abandaki Nanou, ko remercier l'organisateur, il y a répart, pour la tenue, il y a première rencontre Oyo, il y a Alliance nationale, il y a appui, il y a soutien, il y a air protégé. Alobi, Azui privilège, oui, Alobi, Azwaki privilège, il y a Kolanda exposé, Kasi Aïe, Kaka, Kosala, Akotal, il y a contenu, il y a problématique, il y a conservation, il y a nature, il y a biodiversité, il y a climat, il y a biloko mususu. Alobi, Tozalimbo, Kamoko rare, Oyo, Ezali, na 9 parcs nationaux. 33 R, il y a un domaine protégé. Alobi, Azali ressortissant, il y a village où il est situé na rivière Salonga, na territoire il y a Boende, voisin il y a territoire il y a Monkoto. Boye ba question oyo ezali ko préoccupé bato depuis banvula ebele ezali kaka conflit ya fond na maite kasi ezali pe entre ba pygmée kasi tango bazali ko creuser ba conflit ezali eloko moko ya kosala conquête ya occupation ya espace ezali bongo couloir moko vert oyo bango nyonso bazali ko travailler et kozala awa lokola na province ya Kivu tina océan Atlantique tozali ko espérer que toko transformer paradigme ya est ya mboka na biso ezala excentré pe extraverti vers ba partie orientale ya Afrique pona komema vers côte occidentale na kombo ya président Vital Kamerhe alobi tolingi to rassurer ba membre nyonso ya repart ke bakozwa accompagnement ya bureau ya assemblée nationale pe ya commission environnement yango ekotika la commission moko essentielle pe existentielle tolingi awa tozala machine moko ya ko ratifier ba convention internationale nyonso de manière automatique ndenge Jacques Njoli atalisaki kasi avant président ya réseau parlementaire pour la gestion durable ya écosystème forestier ya Afrique centrale Célestin Ingelemba na kombo ya repas régional pe ya RDC a relevaki importance ya première session oyo pour na ba députés nationaux bosimba ke première session ya académie parlementaire ezalaki pe na objectif ya koutier ba parlementaire pe na ba accords internationaux relatifs na ba droit et ba peuple autochtone na biodiversité pe na climat ratifié na République démocratique du Congo pe ba députés nationaux na ba différentes structures ya société civile pe ba ONG bango nyonso ba participaki na première session ya académie parlementaire. Lelo na ba marché nyonso constat eza ke masango prix na yango eza vraiment ya kokita grâce na ba effort ya ministère ya économie nationale oyo aza na mokumba ya kotelemela vie chère na République démocratique du Congo. Fabrice Lundombi apesi bino ba précision. Biloko ya kolia babengi masango produit alimentaire oyo ezali consommé makasi na République démocratique du Congo ezali ko enregistrer baisse moko généralisée ya ba prix na yango lelo na marché ebele ya ville province ya Kinshasa capitale ya République démocratique du Congo bosimba c'est le constat oyo esalemi epai ya ba agent ya ministère ya économie nationale ministère oyo ezana mokumba ya kosala réglementation ya ba prix ya ba bien ya première nécessité awa na République démocratique du Congo pe biloko mosusu bosimba ke baisse oyo ezali évalué na 25% par exemple na marché de la liberté na commune ya Masina bato bazali ko s'approvisionner lelo na ba produit oyo ezali ko uta mingi na province ya ex Bandundu
boyoka sac moko ya 100 kg ya ba graine lelo ezali ko se négocier na 140 000 francs congolais nzokande poste welekaki ezalaki na 200 000 francs congolais. Même scénario oyo ezali pe enregistré na marché Luza oyo ezwami na quartier Mombele na commune ya Limete pe na commune ya Matete lisusu sac moko ya 100 kg elongwe na 250 000 francs pe ekomi na 200 000 francs congolais. Ndenge moko pe na Matadi Kibala bato bazali ko s'approvisionner kuna boye ba commerçant oyo bautaka mingi na province ya Congo central bazali koteka masango lelo ba remarquer ke ezali ya kokita nyonso wana eza na ba répercussion direct na ba prix na yango pambate balobi mesurette oyo babengi ekolo ya masango ebande koteka ma mikolo eleki na 5 000 francs congolais kasi lelo ekiti pe ekomi na 3 000 francs congolais. Abondance oyo ezali ko s'expliquer na politique oyo etiami en place na ministère ya économie nationale oyo ezali vraiment bazali ko soutenir ba producteurs locaux boyeka ya ambeli oyo ezali enregistré na parc agricole ya Nkwadi kuna na Kasai oriental boye mvula oyo récolte na yango eleki bongo na 2 à 4 tonnes par hectare boye bosimba ke yango ba vendeur misusu pe ba vendeuse oyo balobaki bazali kotalisa ke ekokaki kokita lisusu makasi kasi soki kaka l'État asali makasi pona kolongola ba barrière ebele oyo ezwami na route nationale numéro 1 ekozala eloko moko ya malamu. Yo toteka 185 masango ekiti. Baposo le gars 215 220 bicho masango ekiti. Bana mezi ba konzi bazuba kitsa biloko nyonso. Kaka na masango na fufu biloko nyonso to tozanga posa na wote ya ekita. To lia bende to bande ko lema to lia na confirmer que masango ekiti. Masango ekiti. Wana ko bibili sensa. Ekiti. Ko saki ero bana babande ko somba. 280 250. Ko saki ekiti e kona bango na sasa. Ministère ya économie nationale azali ko mener lutte moko ya makasi contre vie chère na République démocratique du Congo nde alingi ko capitaliser ba performance ya ba producteurs locaux na bit ya ko réduire mingi penza dépendance na makambo etali importation na farine de maïs nyonso wana ezali ba effort ezali ko salema résultat na yango ekokoba lisusu kozala makasi na ba effort ya vice premier ministre pe ministre ya économie nationale professeur Daniel Mukoko Samba oyo akani kotombola économie ya République démocratique du Congo bafruit na yango ebandi komonana. Incendie moko monene esalemaki weekend eleki kuna na Camp Kabila mingi penza na quartier Bel-Air bola na ba détail oyo na nzela ya Nathalie Kela Kapenda. Incendie moko ya makasi esalemi na Kamobutu boni moko bozali komona ezalaki eloko ya pasi pe mawa weekend eleki botala bino moko bangar ya bato ndenge eziki moto epelaki na ndenge ya kosakana te bato ebele ba perdre biloko na bango nyonso ndenge bango moko bazali koloba na micro ya Info Lingala basengi na ba autorité basunga bango. On récupère de la tozana eloko mosusu aloba te bapolitika batalela biso likambo oyo na bana na biso nyonso nde tozali tozana eloko te eloko moko te nini totikali kaka nde toza boye bapolisi bango moko batalela biso bazela biso solution na bapasi ya boye bilwango otela biso likambo oyo bilwango otela biso likambo oyo atika biso te toza bandeko na ye toza bapeple na bango batala mpo na biso sufrance ya boye tokoka wapi nazalaki mpe te naza na matanga leki na nga mobala kufu oyaka na vandi na to babenganga ke oyaka ndako eziki ndenge nio ndako eziki toka te eloko te siko nazoyeba te tokosuka wapi na ba 555 tokosuka wapi eloko esalemi na Camp Mobutu weekend eleki ezali eloko moko ya pasi cause ya incendie yango eyebani penza te
kasi incendie oyo eravage bandako nyonso presque na quartier Bel Air kuna na kati ya Kankabila. Ezalaki eloko moko ya pasi pe mawa bandeko oyo bazwami kuna bazali kosenga kaka lisungi ya ba autorité pamba te ebele kati na bango bazali susu na esika ya kovanda te. Mongongo bauti kolanda ezalaki bongo ya héritier Mapinde mito poursuivre édition na biso pona kotalisa bino ndenge la Kankabila epai wapi bandeko oyo baza kuna bazali kolela ndenge hôpital les références na bango ezali na ba condition ya bien te kutu ba cabine mibale oyo batiela bango ti lelo etikala jamais kosala. Tozali awa na Kankabila bandeko bazali kolela hôpital oyo ezwami kuna to centre médical na bango ezali vraiment bien équipé te ba condition kuna ezali pasi pe mawa balobi botala bino moko groupe électrogène oyo etiama kuna ekoma na yango epave esalaka lisusu te bongo soki bakamoko ya mabe tango courant ezalaka te ekozala ndenge nini mpona bango batalisi mpe balobi bakabine mibale ya courant oyo bozali komona ekoma na yango lokola bamonima depuis batia yango etikala kosala soki moke te kasi bango bazali kosenga na baautorité eloko nini batielaki bango bakabine oyo soki yango ekosala te bayeba na kolongola yango eza de yango ozomona oyo eza awa nde mosusu mpe eza kuna likolo à tous les deux cabines et ça la raté. Tu éviter. Bah, quand tu as la vision échantillon, monument, je pense, nous avons un hôpital et un goy. Au cause d'un problème, moi ça vous a un problème il y a échographie. Tu as la degré à tout. Oh bah tiens la roue de poubelle. Tu as la groupe. Ah c'est groupe où il faut que ça soit l'hôpital. Groupe ici est Koufakala. Accident moko esalemaki na butu ya samedi pona kokoma na tongo ya dimanche 8 juin kuna na route de la paix voiture moko etikaki makadame pe ekei kokota na lopango ya bato heureusement moto akufite bolanda. Na butu ya samedi potokoma dimanche 8 juin 2025 ezalaki mabe pona bandeko bavandi na quartier Dingidingi mingi penza na route de la paix oyo bamonaki voiture moko kotika makadam pe kolongwa mbala moko ekwei na lopango ya bato ezalaki eloko moko ya pasi pe mawa heureusement moto akufaki te bana komini ya Kisenso batalisi pasi na bango komona ke chauffeur oyo na kati ya mutuka na ye milangi ya masanga ezalaki ebele lokola mosali ya bralima to pe bra Congo toyebi te soki azali komela ndenge nini botala bino moko milangi oyo emonanaki na kati ya mutuka na ye eloko yango epesi population pasi balobi boye na micro ya Info Lingala journal ya peuple. Voilà, à ce que nous nous connaissons comme possession des informations récits, Azalaki en état de briété. À l'angwa qui m'a cassé, il a conduire dans mon langwa. Et pourtant, Aïba qui contrôler na volant tant qu'on a conduire et même un accident m'a cassé. Tobanzi ke bakumbi mituka esengeli bazalaka na ekenge ndenge kaka code ezali koloba soki ozali komela kosimba volonté soki osimbi volant komela te tala lokola accident ya boye heureusement bato bakufite soki ezalaki même na moi tango bato bazalaka ebele elingaki ezala eloko moko ya pasi pe mawa. Complexe scolaire Mama Pemba école ya fondation Nerombungu bafetaki 10e anniversaire na bango. Ndenge kaka ezalaki prévu complexe scolaire Mama Pemba école ya fondation Nerombungu efetaki 10e anniversaire na yango samedi 24 mai ezalaki devant ba invité ya ndenge na ndenge ba yaki pona ko honorer complexe scolaire Mama Pemba elongo na initiateur na yango honorable Nerombungu Mfumwabanga Moyo école oyo ezali kosala fierté ya ensemble ya ville ya Kinshasa pe ya République démocratique du Congo mobimba bo simba kenyonso ebanda
bayaki na culte d'action de grâce epai wapi basali na nzambe liboso ba élève ba personnel nyonso ya complexe scolaire Mama Pemba pe ba invité bakumisaki nzambe na makambo minene oyo ye asali na ndenge abateli complexe scolaire Mama Pemba elongo na initiateur na yango ezalaki moko lelo ekomi pe na complexe scolaire Mama Pemba de item Mama Pemba yango pe ebotami nyonso kaka pona encadrement ya bilenge bosimbake epai wapi ya mibale ezalaki bongo parti culturel yemoko honorable Nerombungu initiateur ya complexe scolaire Mama Pemba akomaki wana ba démonstration ya ndenge na ndenge esalemaki epai wapi ba élève balakisaki niveau ya formation oyo ezali kopesama na complexe scolaire Mama Pemba boye yemoko initiateur honorable Nerombungu azwaki pe maloba na discours na ye a remerciaki nzambe oyo atiaka ye liboso na makambo na ye nyonso elongo na bato nyonso na ndenge bakontribua d'une manière ou d'une autre pour na exploit makasi pe ya kitoko esalema na complexe scolaire Mama Pemba pendant 10 ans hommage ya makasi epesamaki epai ya mama moboti na ye Mama Pemba oyo kombo na ye epesama na école po na kokanisaka ye tango nyonso na ndenge abota honorable Nerombungu mfumu banga moyo azangaki pete ko présenter ba invité nyonso ba invité de marque oyo ba répondaki présent na milulu oyo abosanaki te ba membre ya famille na ye ba personnel nyonso ya Mama Pemba pe bato ya ndenge na ndenge boye sur place ba personnel ya complexe scolaire Mama Pemba ba yaki pe na ba cadeau ya ndenge na ndenge kaka bino moko bozali komona po na koloba merci honorable Nerombungu na ndenge otonga eloko monene boye ezali po na encadrement ya bilenge olieba kendaka bisika na bisika kasi bazali kouta bisika nyonso na ville ya Kinshasa bazali koya kotanga awa bisika oyo ezali vraiment bisika moko ya qualité honorable Nerombungu azalaki marqué na geste oyo ba personnel ya école na ye basalaki po na ye bongo na sima ezalaki bongo visite guidée epai wapi ba invité nyonso ya honorable Nerombungu bayaki na milulu bakendaki ko visiter ba bâtiment kitoko ba atelier ba laboratoire pe biloko ya ndenge na ndenge oyo ezali kosala ke formation kitoko epesama na complexe scolaire Mama Pemba yango honorable Nerombungu azali kotalisa ke lobi président Kasavubu akobima awa président Mobutu Musée Laurent Désiré Kabila Joseph Kabila pe président Fatou Beton ya lobby bakouta na complexe scolaire Mama Pemba bongo na sima ya visite guidée ba invité nyonso bazalaki wana bazalaki vraiment impressionné na investissement oyo honorable Nerombungu asali na commune ya Kisenso district ya Moamba na ville ya Kinshasa na sepeli mingi andenge mokonzi son excellence Nerombungu akanisi azoyaki makanisi mpona etia kombo ya klasi oyo na kombo na ngai nazali na esengo makasi nazali na esengo mingi po klasi oyo bana bayaka oyekola kombo na ngai esangami na place wana na place bana bazali koya mpona koprepare avenir na biso ezali kosala ngai esongo makasi. Merci. Pour ce pays, la 10e anniversaire de l'école par coïncidence, anniversaire en haut, au lieu à Balaxi Bisso, salle où il y a Kelasi, Ezali, ou même à Combo, il y a Coco la Bisso. Ezali, pasteur, protestant. Et à fois qui a en pleine mission. Alors, le fait que tout le monde peut se sur enseignement, le fait que les gens sur la presse, la salle, là, ça la parole, sepeli mingi toza bana ya Moamba na oloba en tant que Meseumba na sepeli makasi na investissement honorable Nerombungu asali aza neve na ngai eyebani mais investissement oyo eza talo mingi soki bakobatela yango po elancer développement ya Kisenso na ya Moamba Mobimba 5 ans eza ebele baokama Moamba baokamwa Kisenso mpo na développement ya à partir de Kolo. C'est un makasi. Parce que
totoye awa pendant 10 ans. Boye kaka na même occasion bafongola ki pe dessin ya kitoko oyo ba dessiné honorable Néron Mbungu pona kolakisa ke awa complexe scolaire Mama Pemba ezali kokola se kokola item Mama Pemba pe complexe scolaire Mama Pemba de kalate ezali kofungola ba porte na yango mingi penza na mois ya septembre. Bo simba pe boye ba ke complexe scolaire Mama Pemba na 10 ans ya pamba l'exploit est belé et salimi enseignement pe encadrement moko ya kitoko formation ya qualité fête et les cas qui vraiment kitoko bana commune ya Kisenso ba yamba ki batu ba utaki bisika na bisika ya boye tokoloba lisusu nini honorable Néron Mbungu oye complexe scolaire Mama Pemba oye kende se liboso misala kitoko ezali komonana. En tout cas, journal, il y a lundi 9 juin 2025, il y a un commune à Souke Papi Nazaki, vraiment, na esengo makasi ya ko présenter les bino en qui vont se peler qui n'ont pas ça. Merci, na Igor Ntingi, oya zaki na sima caméra, na montage, to simama ki na création, ki angebeni, édition simama ki na Nathalie Kaila Kapenda, oya azaki assisté pa ya Midjo, Mabasi, journal, à peuple, peuple, ezaka supervisé, et pa ya héritier Mapinemba, de ko boti kalamalam. Au revoir.